Mbote, nabalandinyo soit tu veux pas. Bandeko nanga, toza na bato batekaka biloko awa, baza vraiment honnête. Buta makaya bunyoso oyo, bolimbisa na ucho longola nini po nazo sukwa basani. 1h du matin. Nalala ki soki 15h. Nalamuki likaya bozaki ya munene ya Kongo asika. Yaya nazana mokubi. Mokubi uti Kinshasa. Na muskade ya kini penza. Mukubi yango chana pondu tocha wapi mukubi ya poussière. Ya tangausi. Epa mama na biso chilene kwanga na Canada. Madesu ya Goma. Madesu ya Goma oya vert wana. Yango. Nazana matele. La tokoke babenga yango matele. Ba champignon. Oto salaka ba 3 pièces. Ya nazana ni na mbinzo. Mbinzo yango. Nasombe pa mama chimene kwanga. Awa nasuki te nazana ponzo. Safu penza na yebisi bino safu kana leka moko na bakana le mibale. Safu elali singai. Safu obozo mona oyo. Moni na kutu na sisite eza apéritif. Safu yango. Mikolo na lingi mutu te. Bande ko nanga likamba kokamwa. Kilo ya mbisi eza na $60. Na sombi ba mboto nanga oyo eza kado bakabelinga. Na ketinga moko ya ba mboto. Mboto ya misuni penza. Donc veut dire que soko chebwe eza te ke papier eza na kati te. Eza te ke papier moni misuni. Donc mboto penza ya moto moko. Eza 1 kilo eza mona 7 mbisi na kati. O eza mboto 4 5 6. O eza siko mungusu. Ya awa 60 ça $20. Oh kaka. Donc veut dire que ana kolia ngo pendant une année. Na sombi pa mama chimene kwanga. Azoluka pe local pona asala biloko ne ya mboto na bona kozwa njombo. Njombo minu passe. Ana na makayabu. Mulungele kina lamuki 1h du matin. Na sukwe basani na ngai. Basani na ngai yango na sukoli. Donc ekauka comme ça na osala mbisi na 3 pièces lelo. Ako ya fraka lingaka 3 pièces. Non ça mbisi lelo 3 pièces. Donc na ozwa mwa ndambo awa. Na liango kala na zupe ndambo awa. Il faut na tia yango na mai elemba. Et c'est dissoudre quoi. Yaya mbisi na ebisi bino. Tala omona ka soko ke na magasin omona ka osombi boy $20, $25 mais awa nga na sombi $60 1 kilo. Mbisi ekoti mungusu combien to tanga nano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 na mwandambo oyo te 11 12 mbisi $60. Ça dépend hein so batilo ya minene peut-être ekota 10. Nomoni mboto sikoyo mboto penza ya moto moko boka ndenge ezali 2 3 ba mboto penza 4 mama chimene na baba yo sombaka kuna 5 6 7. Donc 7 mboto pour mboto ezaka moins cher. Na sombi 1 kilo ya mboto $60. Na sombi 1 kilo ya mungusu $60. Donc awa eza $20 mais tala mbisi ebele kende na magasin ba africain yaya oyo eza cadeau akabelinga. Merci beaucoup bambisa mike mais na ochango eza ka na sachet boule. Donc voilà makayabu eza ki likaba munene ya Kongo asika. Kayabu ya minene. Na osala 3 pièces lelo. No yamba bapa ya lelo. Ngalinga kasona saibwe tanga usipenya ya somo ya biso penza so makasi.
awa pe madeso ya goma tolimbisa papa ya mwasi wapi bagi ezali ya awa matele mayebo naofungola ngo natia na mai tozela yaya bato batekaka biloko na ndenge ya vrai baza awa nakotia ngo natia nini na mai ya mwasi awa nazotia naosala 3 nini lelo awa nazozwa ka liboko ya pamba natie awa bato baya na ndako lelo baolia mpenza ya biloko ya bima ya bwala na bete eza mingi nde eza bo eza deja ebele ntina ba 7h 8h nazolamba yango awa nazotia naboyi kobebisa basani na otosuka basani na nga siko pado 1h du matin awa nazotia mbinzo po baoya mwasi oponi mbinzo tete ntango esala wana makala nyonso wana basalite nyonso ekita na se ana osala mbinzo na nga lelo esala vlog mais naotia mpenza live na émission na TikTok po bamona biloko nakende quand même kosomba kwa eza na bamakala na nasuku yango ntango naobimisa yango siko naopona moko atolamba 3 pièces mame sikoyo ifo natia mbisi asani yango te ifo natokisa mbisi na nzungu mpenza na nzungu ifo natokisa nzungu mbisi donc voilà on a sombi te eza kaka nguba ezalaki te ota biloko na oto sombi pa ya mama na biso pa na tie mayebo na tie mingi te mais bon moi ndenge evimba bon nde bandi ovimba deja awa mbinzo sikoyo ifo natia naosala 3 pièces lelo nakozwa mungusu moko nabuki yango natie boye mungusu mibale nabuki yango botala mingusu botala mungusu oyo nazumwa mboto ya moke natie awa nazumwa mboto ya moke mosusu lelo eza 3 pièces il faut nabakisa mai bozala nabakisa mai ya biloko nauti osomba yango nauti kosomba eza na 150 donc on a dépassé moins de $300 awa eza na ba $25 bien $30 bambinzo bambisi kilo ya mbisi ya mboto eza na $60 omoni penya mboto penya do vendi ke ofungoli mboto omoni penya musuni ke eza ya moto moko ofungoli penya obuki penza nini boye omoni yango obuki penza ebandi da kolemba omoni mboto penza ona komi na malukuti leta nazelaka ya alpha ya mama bato baya leo na ndako baosepela donc voilà naotia live siko tolamba 3 pièces awa mbinzo awa mayebo awa mbisi naotia mpe mwa makayabu na kati biso baswahili tolamba bongo biso bangala tolambaka bongo yaya ifo nakangisa yango ifo natia mai ebele awa mpo ntango mosala bato baokama ya mwasi ona ba 1h du matin 2h yaya nalalaki avant soki 15h soki mpe 16h nayebi te nalali avant nalamuki vraiment nasukoli basali na nga donc voilà moni basali na nga yango nasukoli naozela ekauka comme ça na classe yango awa donc awa na classe basali nango donc voilà